Emena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema iberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine à votre avis, merci vous avez bossé ma télévision pour la colonne d'info la journal. Il y a peu pour le peuple. Merci, la fidélité fait confiance pour continuer à causer un journal. Nabino, tout font la journée pour nous que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a clôturé qui me colle samedi 30 novembre pour l'académie, na province de Tanganyika, travaux. Il y a 11e session, il y a conférence de gouverneur. Nadine Nation a pesé binoba détail. Ayambamaki kitoko na aéroport ya ici Romatari, pe na centre-ville. Et pas une population bazala qui très mobilisée pour na koyambaye yena ni chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asolo la ki na ba compatriote ya isiro pendant 1h30 kuna na Carrefour ya poste. Président de la République accompagné na distingué première dame ba remercier population pour na grande mobilisation pe accueil oyo ba réserva ki pona bango kuna a évoqué ki raison ya visite na ye président de la République a déclaré ndenge aye pona ba travaux entamés pona ko développer province pe célébration ya ba 60 ans ya martyre ya bienheureuse annualité kuna ayeba kisolo na kota lisa tourner na ye itinérance chef de l'État a expliqué ba 6 engagements ya programme na ye na sujet ya bienheureuse annualité oyo ezala ki célébrer lundi 2 décembre président de la République a été en garde batonio surtout oyo bazali ko soutenir ba rébellion pe ayeba kisolo na kotalisa bango ke bandi masoko mokete ba offre wana ata soki bazali bandeko na bango a interpeller na population na sujet ya constitution chef de l'État a confirmé ba propos na ye oyo alobaki kuna na Kisangani na kobakisaka ke moto moko te akopekisa na ko réfléchir na oyo etali bongo constitution ezala pasteur to sango pona président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi réflexion na pona constitution etali ata 3e mandat te couple présidentiel ba participaki lundi 2 décembre na grande messe oyo marqué fin ya pèlerinage ya ba 60 ans ya bienheureuse annualité Ngampeta. Totikala kaka na masoleta li chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na usamno ke ya buka qui visite mokola samedi 30 novembre kuna na ville ya Kalemi kuna na province ya Tanganyika. Une fois de plus Nadine Nasona ba détail.
Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abuklaki visite na ye samedi na ville ya Kalemi na série ya ba audience, notamment ayambaki kokisi ya ba députés nationaux ya province ya Tanganyika oyo bayaki ko remettre ye memorandum na bango epai wapi bazali kolobela ba désirata na bango kuna batalisaki ndenge bazali na esengo ndenge chef de l'État a maîtrisé déjà ba problème ya Tanganyika wana ezali déclaration ya député François Mayadi oyo azali bongo porte-parole ya délégation pe lisusu alobi ndenge batie accent particulier na oyo etali sécurité réhabilitation ya banzela pe baport ya Kalemi pe Moba bosimba ke chef de l'État a rassuré bango pamba te bazali déjà na ba solution ya ba problème ya province na bango. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki lisusu na ko échanger na ba députés provinciaux ya Tanganyika oyo bayaki ko présenter compilation ya ba rapport ya ba vacances parlementaires na bango epai wapi bayambamaki kitoko na ba préoccupation ya ba électeurs na bango. Chef de l'État a exhorté bango ya kozala na bomoko pamba te na bomoko nde province na bango ekotombwama. Président de la République ayebaki solo la kotalisa bango ndenge Tanganyika ezali moko ya bajoyo ya République pe lisusu ezali kosenga appui ya ba député pour ete rêve ya Tanganyika ekokisama. Premier ministre Madame Judith Suminwa Turuka asalaki honneur na population autochtone oyo ayambaki bongo en priorité awa na Isiro. Reportage. Premier ministre Madame Judith Suminwa Turuka azalaki nanu na écoute ya population locale à l'honneur asalaki population autochtone oyo bazalaki na esengo ya komona chef ya gouvernement a recevoir bango en priorité esengo oyo ba premier congolais bazalaki na yango ya komona mama aye liboso kosolola na bango basalaki épart na ba préoccupation na bango ba problème lié na habitat pe ya soins de santé liboso ya ba hôte na ye oyo azali ko considérer pe kozwa bango en compte chef ya gouvernement apesaki bango ba assurance que bazali ba congolais locaux la bato nyonso la plupart ya ba préoccupation na bango ils ont pris en compte na programme d'action ya gouvernement notamment programme ya couverture santé universelle. Président de la République asengaki nga na discours o autaki kotenir na sala part na ba couverture ya santé universelle et comme bongo priorité awa na otwele. Premier ministre Madame Judith Suminwa Turuka na population autochtone basolola buki bongo kitoko ndenge na ye awa na sepeli mingi ndenge boyambinga ndenge boyambi tata mokonzi ya mboka en tout cas eza esengo makasi biso ndenge toye eza po tolakisa ke Congo eza monene me eza kaka na Kinshasa te awa pe na Isiro eza pe kaka RDC yango wana toye na mokonzi ya mboka mpona kolakisa ke tozobosa na bino te tozosala mosala malembe tozo na korepete discours ya tata mokonzi ya mboka te bino nyonso boyokaki yango. Mais en tout cas, boyeba que ata bino boza na Isiro nani owele mobimba ezande souci na biso na Kinshasa ezaka kate ke biso to kitaka batapote tuna na bino be ba problème na bino pe tozo kanisa ngo tozo tala ndenge tozo bongisa malembe to kokoba bango nyonso bazalaki vraiment na esengo ya makasi biso tozi bana oyo tokoli awa na gouvernement biso tozali mobe kobima biso bazi komona biso na tina moko te yango oyo papa na biso toboyi asanganisa biso esika moko lokola alobi akadre biso wana tosepeli toyaki po tomona mama na biso yango ba premier congolais basepelaki koya kokutana na ye koyamba ye pe kopesa posa na bango epa na ye na boleli oyo bazali na yango. Ambassade ya République démocratique du Congo na Égypte bazalaki na honor poseleki ya koyamba président ya Assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe na terme ya visite officielle na ye kuna na mboka Pharaon.
Ambassadeur ya République démocratique du Congo na Égypte azwaki honneur ya koyamba mokulu ya jeudi 28 novembre 2024 président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe na suka ya visite officielle na ye na mboka ya Pharaon po na perron oyo ya ambassadeur congolais Jean-Baptiste Kasongo Musinga azalaki bongo na loge ya liboso po na koyamba numéro 1 ya chambre basse ya parlement accompagné na rapporteur professeur Jacques Njoli pe ya quelques élus nationaux bangonde bazalaki ba membre ya délégation président ya chambre basse ya parlement ya République démocratique du Congo ayaki ko sensibiliser ba diplomate congolais oyo bazali basé na cœur na Égypte pona rôle ya makasi oyo mboka ezali kozela pona bango na cadre ya renforcement ya coopération bilatérale entre RDC na Égypte boye oyo ezali tourner lelo pona kotala ba horizon ya sika grâce na leadership ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya président égyptien maréchal Abdel Fattah al-Sisi pe bangomi balé bazali deux grands panafricanistes professeur Vital Kamerhe atalisaki na ba diplomate ya République démocratique du Congo ba retomber ya makasi ya diplomatie parlementaire entre bamboka mibale oyo ezali consolidé na mikili oyo na lien moko ya amitié oyo ezali scellé entre ba parlement nyonso mibale na likambo etali coopération entre l'exécutif pe entre ba parlement na bango na ba domaine local ya défense sécurité énergie pe agriculture ba énergie renouvelable pona kotanga kaka wana misala makasi oyo esalemi na Égypte atongi na moins de 5 ans nouvelle capitale administrative ezali kotalisa ke Afrique ekoki koluka développement kaka libanda te kasi tozana ba ressources pe bato ya malonga oyo bazana eloko ya koanvier na mikili ya poto te alobi tango nyonso arepetaka ba défi humanitaire yango ekoki ko trouver solution na République démocratique du Congo tozali bongo mboka moko solution tokoki ko résoudre ba problème ebele pona makambo etali Afrique 53% mobimba ya ba eau douce ya Afrique boy tozana 80 millions d'hectares ya ba terre arable pe 40 millions d'hectares ya ba terre oyo ezali irrigable boy RDC akoki kosunga Afrique a gagné pari ya développement à partir de la richesse oyo azana yango tokoki désormais ko talisa réservoir et ressources naturelles oyo tozana yango pona ko lancer makambo etali transformation ndenge professeur Vital Kamerhe atalisaki asengi na ba diplomate congolais ba copier modèle ya Égypte pona développement na ba secteur nyonso ezali ko favoriser makambo etali économie eye bana kokola alobelaki pe likambo etali programme ya développement ya 145 territoires oyo ezali cheval de bataille ya chef de l'État asengaki na mission diplomatique ya République démocratique du Congo ba jouer rôle moko makasi na coopération bilatérale entre RDC na Égypte pona kosilisa visite na ye président Vital Kamerhe atambolaki na ba bâtiment oyo ezali ko abriter mission diplomatique ya RDC ezali propriété ya gouvernement ya RDC boyeba maintenir ba effort nyonso pona kopesa na ambassadeur Jean-Baptiste Kasongo Musinga pe ayeba na kotombola image ya RDC bosimba ke ezalaki occasion pona numéro 1 ya chambre basse ya parlement a félicité ambassadeur pona maintien ya patrimoine oyo ya état congolais na état moko ya malonga oyo ezali ko nécessité réhabilitation pona ko représenter ba couleur ya drapeau ya République démocratique du Congo. Ba états généraux et entreprises et portefeuille kozala organisé du 9 au 14 décembre na centre financier ya Kinshasa bola na précision et longo na Christian Kengebeni pe Michael Bristout. Congo mboka, Congo mon pays, mboka tonde bozui, nkita ekolo, tobe économie ya mboka na nzela ba entreprise ya portefeuille tobe public, nde moboko tobe botumba mi ekolo. Tina pona kotalela yango malamu, kolamusa yango, pe kokubisa yango kitoko, pona création ya misala, richesse, pe croissance économique, nde patron ya portefeuille, son excellence, le ministre Jean-Lucien Boussa, bakisela mondele moindo mabeke maswa, alengeli mo bange na milulu ya ba états généraux, des entreprises du portefeuille, oyo ekosalema du 9 au 14 décembre 2024 na centre financier de Kinshasa na commune à Gombe. Yoka lokole, ya excellence Jean-Lucien Boussa. Depuis plusieurs décennies, nos entreprises publiques et en général les entreprises du portefeuille de l'État peinent à décoller. Mais quels sont les problèmes qui peuvent justifier alors que les réformes ont eu lieu en 2008 et 16 ans après, les entreprises continuent à connaître les mêmes difficultés? Parce qu'on note entre autres des problèmes relatifs à la gouvernance de ces entreprises
n'est pas très bonne. Depuis 2008, lelo 16 ans après, problème au nene ya gouvernance ya mabe makasi etalisami na kati ya entreprise publique kasi nini ebombami na sima mituna ebele eza kotunama. C'est la mauvaise culture de gestion? Est-ce que c'est le profil des mandataires? Est-ce que la gestion est transparente? Est-ce que la gestion est orthodoxe? Est-ce que les politiques portées par les gouvernements successifs ont-ils permis de remettre ces entreprises au cœur de l'économie? Ou c'est la mauvaise application des textes alors que la réforme a bel et bien eu lieu? Et bongo mituna nyonso ebele oyo papa ministre 24 après ba état généraux ya suka et kozala pona ko améliorer tope ko bongo la nini. 1. Le cadre de gouvernance. 2. Le cadre de gestion. 3. Des politiques stratégiques très claires. Donc les Congolaises et Congolais sont invités. Vous aurez la participation des institutionnels, de la présidente de la République, en passant par les parlements, le gouvernement, la participation de tous les mandataires publics des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics qui sont concernés aussi, professeurs d'université, acteurs politiques, société civile, puissent se mettre ensemble pour pouvoir faire le vrai diagnostic de ces entreprises en se posant des bonnes questions. Occasion nini topeli baku ya malamu bana mboka bazele na milulu oyo. Véritablement, l'occasion pour nous de nous donner une feuille de route très claire pour le développement de notre économie au départ des entreprises du portefeuille de l'État. Ah oui, ngonga kosala diagnostic kuba pour le développement économique ya mboka na biso à travers les états généraux et les entreprises publiques yango yue. Rendez-vous du 9 au 14 décembre entreprise ya l'État et sengele bongwama et la talele ya sika pona botomba mi ekolo. Faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Honorable Amisi Makutano, élu ya Funaya, qui taki week-end eleki na route bypass à la hauteur ya arrêt ya bus Kwado na commune ya Selemba pour na kosa la visite d'inspection ya collecteur d'eau ya quartier Libération Penga Fan Oyebeba qui reportage. Bana ya commune ya Selemba baza kokanga misu te soki mbula ezali konoka surtout na likambo etali érosion ya ndenge na ndenge ezali kosalema kote kuna conscient pe na musala oyo population apesa ye. Honorable Amisi Makutano élu ya Funa akokaki kokanga maboko te talatina descente na ye na route bypass mingi penza à la hauteur ya arrêt Kwado pona kotala ba dégâts oyo mbula esalemaki. Vendredi 29 novembre, ezalaki na commune ya Selembao na quartier lokola Libération Pengafani o ezali na danger ya makasi. Pamba te érosion o ezalaki kokoba se kokoba kutu ba collecteur et memamaki na mai pe ezwaki ba dégâts malgré misala ezali kosalema kasi mbula oyo ezali kodiktelwa na yango. Honorable Amisi très conscient pona danger oyo talatina visite d'inspection oyo asalaki pona bana na ye. Mais comme vous le savez, on est encore revenu pour voir comment notre population est en train de vivre la réalité de l'érosion qui a emporté presque tout avec eux. Et bien entendu, gérer ses prévoirs en étant député. Nous sommes là où nous sommes, c'est par la volonté de cette population. Et il est de notre devoir d'observer avec un œil très regardant tout ce qui a trait à l'intérêt du peuple. C'est pourquoi, c'est pas pour rien on nous dit que nous sommes les serviteurs de proximité. En tout cas, merci beaucoup au bourgmestre de la commune de Selembao qui est vraiment actif. Ça, je l'avoue et il le mérite. Et bien entendu, avec cette complicité, notre population de Selembao peut compter sur nous, par le bourgmestre et surtout par moi qui est leur député national. Bien entendu, nous sommes à 12, mais je sens mes origines dans Selembao et donc il y a un accent très particulier dans tout ce qui touche Selembao et nous serons et nous sommes toujours là pour les accompagner. Accompagné na bourgmestre ya commune ya Selembao Mathieu Nunu pe notable Joël Musoso pe ba sympathisant à UDPS oyo bayaki ko accompagner élu na bango Amisi Makutano oyo descente na ye epesaki bana ya Selembao esengo ya makasi bamoni ki ya solo bazali abandonné te
pe bazalaki na raison ya kopona mutu na bango amisi makutano oyo tango nyonso butu pe moi mvula amonaka yango te akitaka na terrain azalaka ofuro ya moulin pona bien-être ya bana ya funa. On ne pas dire Fatibé. Asbel, Union pour la relance du développement du Bandundu et environ Irebando na Mokuse Bazalaki na Milulu ya Kafu Kafu. Week-end l'équipe na Fikine pour na kofete 33 ans na Bango P 55 ans ya ville ya Bandundu. Christian Kengebeni, héritier Mapinem bas détail. Ndenge kaka bamesana koloba na lopoto une pierre deux coups de 1969 à 2024 55 ans ya ville ya Bandundu pe de 1991 à 2024 33 ans d'existence ya Asbel Union pour la relance du développement du Bandundu et environ Ireband na Mokuse na initiative ya président AI Joseph Mujos na comité directeur na ye nde babongisaki journée oyo bozali komona samedi 30 novembre 2024 na salle Cristal kuna na foire internationale ya Kinshasa ezalaki na présence ya ba ressortissants ya Bandundu na ba différentes casquettes na bango nyonso bayaki ebele na kozwa na ye maloba président Mujos a remercié Kinzambe pour na double anniversaire oyo d'abord 55 ans ya ville ya Bandundu pe 33 ans ya Asbel na bango ezali kokoba se kokoba Ireband malgré mi PPP bamvula ya ndenge na ndenge Ireband ezali toujours akobaki na ko remercier ba héros oyo ba kufa pe ba oyo nyonso bazali vivant a continuer ki pe na ko présenter moko sima ya moninga pe lisusu atelisaki présence remarquable ya ba honorable député pe sénateur ndakisa ya sénateur Marcus Makani président ya Migerband kaka pona ko commémorer journée oyo ya double anniversaire ba intervenant ya ndenge na ndenge ba lekanaki pona ko talisa ba valeur ya province na bango ya liboso Dodo Tanfutu ancien président ya Ireband ye alobelaki e bandeli ya Asbel Ireband pe ya mibale Teontela conseiller ya Ireband ye alobelaki création ya ville ya Bandundu pe ya misatu ezalaki Père Guest ye alobelaki développement économique et financier ya province na bango ba échange kitoko elekanaki assistance to ba ressortissant ya Bandundu bango nyonso ba se retrouvaki vraiment na makambo esalemaki na micro ya Info Lingala président Joseph Mujos alobaki boui ville ya Bandundu za ville ngana botami 55 ans au bazo le lelo moi j'ai vécu ça na mon na misonga parce que tozalaki d'abord centre extra coutumier hein? Comme cité Mokoboye mais le 21 novembre 1969 tokomi ville c'est-à-dire tozui statut ya sika donc nanga ezali esengo munene parce que lelo se bazo benga Bandundu ville nous c'était Banding ville nous sommes des pionniers ya Ireband eza lokola mwana na biso aliboso ça l'Ireband tokoka ikoto di sa salle beauté c'est l'Ireband sali keto yebana na ba génération parce que na kati okomona eza na mikolo eza na katikati eza bon ndenge na ndenge c'est ça l'Ireband omoni et puis tokosala développement te sans que tosangana na ba différentes structures na biso ya place. Bosimba pe boyebake bien avant président Joseph Mujos azanga kite ko présenter comité directeur oyoye azali kokamba na kati ya unité de Ireband ezali kokoba lokola pe ezala kinteke double anniversaire et les kanaki kitoko na rythme oyo. Nalikamo etali ba prophétie pe ba révélation ya ndenge na ndenge o pasteur Kabundi Walesa asala pona mboka na biso ebele na yango ekokisama pe salima bolanda reportage. En République démocratique du Congo, Dieu s'est choisi son humble serviteur, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, afin de prier pour notre pays. Comme nous pouvons le rappeler, avant la publication des résultats des élections présidentielles de 2018, le diable avait planifié qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. C'est ainsi que Dieu avait averti cela à son serviteur et l'avait instruit d'aller à la montagne pour prier.
le pasteur est allé à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe pour y prier et où Dieu fut alliance avec lui au travers de l'apparition de l'arc-en-ciel. Zambé, mboka na biso ezobela, tolingi tobondela pe mpona mboka na biso Seigneur Jésus, lokolo pesi na charge, mboka ebika. Kaka likolo ya ngomba esika tozali, arc-en-ciel ebimi pala moko na couleur ya drapeau ya Congo. Eza signe ya paix, ya restauration. Pour ekomi tango ya mboka Congo ezwa pe kimia. Cependant, le même arc-en-ciel est apparu le même jour de la publication des résultats à la 10e rue de Limete. Il eut passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo entre le président sortant et le président entrant. Au cours de l'année 2015, Dieu avait révélé à son serviteur que s'il y a malheur en République démocratique du Congo, c'est parce que, à la source de ce malheur, un ancien dirigeant avait livré le pays entre les mains de Satan. Sacrifier Boka, c'est n'importe quoi. Mais tout ça, que bateau, c'est la puissance à Zambe. On peut qu'on ait la source. Et si que va lier Boka, tout le monde un ancien dirigeant, étant père de la nation, avait livré le pays entre les mains de Satan. Alors, pour y remédier, il va falloir qu'un autre président de la République, père de la nation, puisse remettre symboliquement le pays entre les mains de l'Éternel pour sa délivrance. Donc, quand le pouvoir est dans un chrétien, il faut que à ça la prière et la dédicace pour Je dédire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Zambé Apambola, président de la République, à partir d'aujourd'hui, Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Saint-Esprit avait inspiré au pasteur à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe en 2018. Le Saint-Esprit les a utilisés dans la bouche du président de la République lors de la prière de consécration du pays au stade des martyrs en juin 2019. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exorcerai du ciel, et je pardonnerai ses péchés et je guérirai ses pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ailleurs, toujours au cours de l'année 2015, le pasteur Claude Kabundi Walesa avait déclaré qu'il y aura de l'eau et de l'électricité en abondance dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. À ce jour, grâce aux œuvres du président de la République, chef de l'État, l'eau et l'électricité sont devenues une réalité. Des routes et des écoles sont construites aux normes des standards internationaux. Le pasteur Claude Kabundi Walesa ne s'est pas arrêté là. Il a pris le courage d'aller investir dans sa ville natale en Mbujimai en construisant un grand hôtel de luxe équivalent à 4 bâtiments de la même taille qu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par cette bonne attitude, le pasteur Claude Kabundi Walesa donne un exemple parce que lui-même, il croit à la vision que Dieu lui avait révélée d'une République démocratique du Congo prospère, puissante et riche. C'est alors qu'il demande et recommande au peuple congolais, à toutes les personnes de bonne foi qui veulent investir, de saisir cette opportunité car l'avenir est meilleur. Pota malonga pona bana bino za protiva pe yo pe mukolo ko komela yango pisa ka santé ya kitoko, énergie pe vitamine. Reportage. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci. Merci pour les Protivap. C'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto poto, Protivap. Et ça va pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah c'est
siku lia ya bango Protivat babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango chante kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivat poto kitoko pona babebe pro bozalaki ebele pona kolanda info ninga la journal ya pepo na pepe soki bosepelaki nango pesa merci na Igor Ntingi Matomi nazaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona Muyala héritier mapindemi a superviseur qui journal au montage sima par Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi ngana bino topesani rendez-vous mikolo saliko ya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.